Personnalité. Bonjour, bonsoir. Selon l'ère à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia Femme, Nord-Femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapangu, Tozabongo, Nakati, Yampasa, Tozanakata passe en tout cas, Mbokeleng, Yonanga Bongo, donc Ndengeka to signer contrat, Tosai la Rabino Mosala, Tozokoba toujours, Kosei la Bino Mosala. Donc, Esiko Tozali, Eza non loin, Namakadam, Eza Penza, Mosikate na makadamu otambolaka mwa moke sopoza na mutuka na yo atuka mutuka ekokota ti na kati ya veni ekoti ti na kati ya lopango, donc eza na problème ata mokiti. To bandi déjà émission na biso mokolo lelo kara ndenge tosalaka na bino esiko tozali obozomona na ngambo boye do atozali na libanda courant ezali bapoto ezali yangwana bozomona mutuka pe na sima na nga yangwana bozomona ndenge ezali kokota mutuka ezokota penza mpona koloba ke esikoyo en tout cas eza na facilité ya kokotisa mutuka mbala moko tozokata na ngambo bomoni bino moko lopango yango yo ndenge ezali lopango yango ezali ebandi esika do oyo wana nyonso bomoni eza environnement nango aveni eza penza munene eza munene ebandi esika juste ndako wana ezali obozomona ebandi esika wana batole ezali yango ekei ti na mire wana ya bavoisin oyo bomoni donc toza déjà toza na kati ya lopango toza na kati ya lopango penza ezali munene lopango eza munene na liboso obomonaki wana ezali moko ya ba maison na suka pe kuna eza na chambre salon ebongo ezali na fondation obomoni oyo eza penza na fondation ya ndako mosusu babandaki penza peu déjà kosala fondation mpona kotongama esengi ke batia yango à vente. Donc toza na kati fondation yango oyo ya ndako ndenge bozomona donc fondation yango oyo ezaki fondation moko ya 3 chambres salon na cuisine et puis ndenge bozomona kaka donc ezali na ndako bozomona wana na musika balobi ezali ko mesurer ndako ezali ko mesurer lopango ezo mesurer plutôt 22 mètres sur 14 donc ezali na molai nango ezali na 22 mètres bongo na mokuse nango ezali 14 mètres bi eza lopango oyo ezali kokende donc eza na kati ya mpasa eza penza musika te na makadama totuni toyeba awa eza ndenge nini donc ape ezali déjà na fosse septique oyo bazali koluka kosala déjà toilette ndenge bozali komona na bilili totuni toluka toyeba bayebisi biso awa bango prix na bango ezali 25 000 à discuter babi eza 25 000 à discuter 25 000 à discuter donc suka nango eza que mosombi oya komonana na moteki donc so monana na moteki par là masolo ekobeta mapenza masolo ekobeta makitoko kaka ndenge ebeta maka na kati la personnalité TV balobi donc pusana pembeni eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc mosombi na moteki nde bobeta masolo biso tobeta masolo te toujours pona ko éviter tant mosusu ngana lobi boye to komi boye e komi boye balobi 25 000 osololi 25 000 osololi eza likambo ya mosombi na moteki biso to ekolakisa bino tonke bandeko na bino tolingaka bozwa ba place na kati penza ya Kinshasa yango wana toza penza na bosenga na bino boya kotonga bokota mbokelengi tuka toza na bino ensemble tozozela bino maboko ya kufungwama.
continuer na kati ya mpasa esika ona telemi eza déjà limite. Eza déjà limite esika oyo na telemi en tout cas donc bokoto limite na biso ekei ti na suka kuna esika batie libaya donc esika mir esukeli kaka na mokuse esika esukeli ebandi wana. Nasir bozomona bino moko comment est-ce que bateau bazotonga, comment est-ce que ba construction ya sika donc ezali ko salema courant ezali et courant ezali maipe ezali pene ma ezali pene donc ezali lopango moko ezacha na 3 portes ezali inachevé eza inachevé car ndenge bozomona bilili donc tozokota pona kolakisa bino bomona ndenge ezali oyo bozomona awa ezali ndako ya 2 chambres salon na cuisine. Donc 2 chambres salon na cuisine. Ma ezali achevé te ndenge bozomona ezali 2 chambres italiana cuisine yango oyo na mopanzi oyo ezali ya mokie tozokende eza vraiment na ba porte misato tozokoma na deuxième porte babi eza ba construction ya sika eza ndako ya sika bandako ya sika bazotonga ndenge bozomona bino moko voire même ba mur ba brique plutôt ezali awa deuxième porte eza toujours idem 2 chambres na salon na cuisine donc ndenge ka bozomona espace pe ezali donc espace ezali tolakisa bino limite oyo ekobendela bino espace vraiment botia veranda mpona kofanda awa ezali 3e porte eza pe ndenge moko kaka 2 chambres salon cuisine na salon donc 2 chambres salon na cuisine tozopusana mpona kolakisa bino limite to pe kolakisa bino nano limite esika bomoni floche wana ezali yango ebimi ti na libanda ekepe ti boye oyo ezali espace mpona kotonga ba toilette obomoni donc floche wana batie ememi biso ti na balabala donc lopango oyo bozali komona ezali komesurer 10 mètres sur 23 10 mètres sur 23 en tout cas ezali lopango ya munene eza lopango mulai penza ndenge ka bomoni na bilili na bandako babeza nango na problème ata moko te donc biso na bino bongo tozosala toujours mosala po na bino en tout cas awa ezaka likambo ya ko couleur ba couleur béton luxe sentir plutôt ba couleur sentir ba kisi mo quelque brique otie tol obongisi na kati otie ba locataire ba bandi soko tango na ba norme ya bien en tout cas okozwela ngo pe ba mbongo ya bien ozolango pe mbongo bien en tout cas biso tozobenga bino ba voisin bazali courant ezali mai ezali non loin supposant besoin okota mai na kati ya lopango ezodépendre kaka na yo moko en tout cas biso tozobenga bino balobi prix na bango babandi yango na 22 000 babi bango babandi na 22 000 eza lopango ya coin ndenge bozali komona na bilili eza lopango penza ya coin babi bango awa 22 000 ma tobi toujours eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki topesi prix final te topesi bino kara prix donc mutuka pe wana kuna na musika donc esika lopango penza esukeli eza mutuka ba voisin esika lopango esukeli esika mutuka bomoni na musika donc mutuka eza na facilité ya kokoma ti na kati
ya lopango. Donc lopango pe ya coin en tout cas biso tozo benga bino tolobi eza likambo ya mosombi na moteki babi 22 000 à discuter. Donc 22 000 à discuter ndeko mwasi ndeko mobali pusana beta masolo na kati ya la personnalité TV en tout cas ya boye bazwi wapi karande na lobaka bateki nini basombi nini en tout cas boya ebele boya ebele tozozela bino en tout cas charge na biso yango wana tomemisi yango pepa na bino. Toujours continuer na kati ya mpasa toza pe déjà na porte esika na telemi donc naza tia liboso ya lopango car ndenge bozali komona bilili eza tia clôturé déjà très bien clôturé ndenge bozali komona eza nango eza clôturé car ndenge bozali komona na bilili. Donc limite nae et bandi esika ona telemi eza limite nae donc na bordure oyo eza limite nae ekei ti na suka kuna ti na suka ndenge bozali komona ti na suka kuna donc ndenge bozomona bilili ezali na portail ya munene eza na portail ya munene car ndenge bozali komona donc awa toza na vini ndenge bozomona tozokota mpona kobeta masolo ndenge kaka esalemaka toza déjà na kati ezali clôturé ndenge bozomona donc eza lopango munene tozotambola mpona kolakisa bino lopango ndenge ezali eza lopango munene donc koloba que ezali terrain vide pour studio oyo ezali pene donc atoza na sima eza na mwa studio bozomona donc bokoki na bino moto akozwa place oyo ekosenga abuka po eza tia na bafissure ya minene ya milai pe donc nyonso tu ezali lopango eza nango terrain vide mais ezali clôturé ezali na portail eza clôturé eza na portail ya munene kaka ndenge bozali komona donc lopango ezali komesurer eke vraiment tikuna ndenge bozomona lopango eza munene ezali 23 mètres eza 23 mètres sur 20 eza 23 mètres sur 20 mais awa balobi problème eza nango te soki moto aza na besoin azwa pe ndambo bakokabula soki moto pe aza na besoin azwa nyonso akozwa mais prix nango babandi yango babi 22 000 balobi prix nango ezali je m'excuse donc prix nango eza 25 000 à discuter prix nango eza 25 000 à discuter terrain au ndenge bomoni donc eza na studio oyo tobenge donc ko détruire na yo yango parce que ezali penza na état ya bien te mais lopango ezali clôturé eza lopango munene ezali 23 mètres sur 20 23 mètres sur 20 balobi awa prix na bango ezali 25 000 à discuter 25 000 à discuter babi eza lisolo ya mosombi na moteki donc lisolo ya mosombi na moteki biso topesa prix ya suka te topesi bino kaka prix ya ebandeli en tout cas bokota kaka ndenge bokotaka na kati ya la personnalité TV bokota ebele lopango mpenza yango oyo eza pe na nzete ya lilala na nsima donc en tout cas lopango yango ndenge bozomona mpenza lopango eza munene bokota ebele toza vraiment na bosenga na bino en tout cas soki tolakisaka boye eza kapo na bino bandeko babone donc ngaro bomoni eza pe na kati ya lopango ngaro eza na kati ya lopango studio ope eza na kati ya lopango kaka ndenge na lobi ezango babiloko moko ya kodétruire balobi 25 000 à discuter koma
beta masolo koma beta masolo mbokelenga en tout cas biso tozawana po na bino tozawana po na bino do tozana po na bino po na osala toujours mosala na bino tozobenga bino bozala vraiment branché scotché collé même po na kozwa image oyo ya mokolo lelo otolakisi bino ya terrain oyo en tout cas kobanga prité koma beta masolo okozala jamais déçu. Merci trop Nabandeko Balanti et la personnalité TV ezalaki yabino votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce namasolo toujours yamapango tozalaki bongo nakati yampasa na komeni ya ntele atuka nebike bozalaki ya kosepela bino batu bolandi émission ya mokolo lelo atuka nebike bozaki ya kosepela merci trop na bino nyonso bandeko balandi ba abonné à la personnalité TV en tout cas ba merci trop ba gros bisous na bino nyonso obolandaka la personnalité TV merci trop na ingénieur Metintima azalaki na sima caméra pour na kozola bino ba image obotali mokolo lelo merci na ba membre ya soutien ya la personnalité TV MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Soudiagi voix mama boko bank na 4 London City sans oublier Arlette Matoko l'histoire Nzambe en tout cas ya bino yango wana ba respect ya trop na bino pe en tout cas merci na mama Doris Lema azalaka on a toujours pour nous coordonner la personnalité TV ba merci ya trop donc merci ya trop na bande copé ba commissionnaire ba tambwisa ki biso lelo na 400 passa ba merci ya trop to ka biso na bino tozo koba ko sala toujours mo sala kitoko pona bino a epelele ba charge donc biso tozo sa toujours mo sala yo lo fundu ngalo lendo biso na bino bongo tokomonana na mikolo eza koya.